Très chers fidèles Internet de Aerotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis la votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Abonnez-vous et vous avez précision dans les détails. Là, je dis bonjour à mon papa Jean-Paul Kabea, bonjour à toi. Dans le papa Mao Otome Korbetali solo selon actualité. Bonjour papa. Bonjour ma journaliste. Bonne santé. Kitoko, carré vraiment très bien. Bonne partie. Parti est à Kitoko, tout ça bien. Vous savez bien. Il est pesné. Il est pesné. C'est vrai, vous savez bien. Oui. On a le chômage. Bon, chômage, il est pesté. Il est pesté, tout ça qui est sur le chômage. Oui, puis il est pesté dans un environnement plus de 20 ans dans la matriculité. C'est un combattant. Donc, il y a un bâtiment pour les gars qui ont fait ça. Il y a un donc, chômage, il y a un chômage, il y a un mais il indexé pour l'IDPS. Mais l'IDPS, c'est la misala. Vous avez un chômage pour l'IDPS. Mais il y a un temps, il y a un pouvoir. Donc, dès janvier, comment est-ce qu'il s'appelle? Le 2 janvier. Non, dès le mois de janvier. Le 24, parce que 24 déjà de fêter dans il y a pouvoir, il y a prestation de serment à chef de l'État. Après là, peut-être un mois ou 2 mois de mars qui toque. Donc combattant le peuple congolais il faut il faut zonga. Pour président on a droit na nyonso na ba biloko nyonso zonga constitutionnel quoi. Ba droit c'est ba droit on a soit est-il là. Té, au moni quelque part d'abord à côté constitution na zolobela que mokonza mboka nyonso à côté na pouvoir à salaka une année. So c'est une année avant ti musala avant ti pouvoir na ye, au komona que ba droit constitutionnel na ye na ba nyonso ba devoir na ye tout. Aye bien ngo sikoyo. Vous savez ce que abandi ko appliquer. Bon, pour la musala ya président république ezalaka hein. Ezalaka te ke mutu moko te, eza musala moko net papa. Moi na biso ba mibali omona biso awa. Soko okoli okovanda te na bande école pour ke gérer famille. Jamais. Classe nango pe ezalaka te. Eza net poste président république. Donc pour ceux qui mutu comme président république, il faut peut-être qu'il y ait une expérience moko boye ou ça eza net kaka garçon akoli akomi ko bala mwasi akomi ko gérer ndako na ye famille na ye. On se demande si il faut comparer un poste à président à la République. Mais il faut quelque chose. Donc, moi, à Congo, à l'école primaire qui toko, à la secondaire qui toko, à l'université, mais à base, à gérer Mboka en tant que papa. Il y a Batunion, père de la nation, papa, premier, tout ça. Il y a un ça qui a géré Batunion, n'a pas conseillé. Batanga boye, batanga bazope ça vacances, mais moi, il y a ça analyse, il y a texte. Vous comprenez que l'élection est par rapport au contexte de vous comprenez? Mais en tout cas, classe qui président est alité. Expérience est alité. Kota kaka, ou que comme on a ngokuna, ou yé kolé ngokuna, ou sali mandat na yesili. Goya à côté, mais ça a mis recours net cannabiso au bengi ex-président, les cas où ils ont tout ça. Alors, c'est comme ça que la coalition est très importante. Très important, moi qui est important. Malgré tout, ta bilan, on dit bientôt une année, un bilan positif ou négatif? Donc, bilan surtout largement positif, nakosi. Mais bilan est positif. Nandengeni. Surtout, il y a 100 jours à Salagiwana et Pesa Kiki-Toko. Tu as bakisa gratuité et enseignement. Ils ont signé quand les parents, chef de ménage. Tu as des parents en général. Tu as des chefs de ménage. Vraiment, je suis dans l'intérieur, dans la capitale, tu vas libéré. Tu vas déchargé. Vous comprenez? Bisous na kina to mona ngo elo côté. Mais l'intérieur maman, obi que moi na pas que ne classe école primaire, il faut que ne ba cosette de manioc, pas cosette, ba mi baka ya manioc wana. Ba sangisi yango ba kepesa ba messier, ba directeur, ba hoteka pour futa bato. Bisous to habiter la capitale ma kameza l'intérieur. To nyo kami na Congo na ndenge moko bat moko. Ba za ina précision ko nyokola biso, ba yeba ki biso. Bah tiens côté éducation calé. So ba que non, gratuité enseignement, to zana mbongo te mais bango bazo s'enrichir pour la raison wana. Comme ba multimilliardaire, mais c'est comme bon wana bazo ngo wapi. Mais pour na peuple congolais, éducation pour les base de développement. Ya mboka ba kala. Les appels constitutionnels ba kala ba to mité mama be mama na zobi sa yo. Mais fati fa bandelende wana pour le développement ya mboka. Pour un vrai changement, il fait banda wana ndé. Na gratuité ya enseignement ba to intérieur. Parents, chef de ménage, déchargé totalement. Donc, population vraiment côté qu'on a bien affilé.
Maman na yebisa yo ke ba élection teza na yebisa yo maman. Ba élection za dimanche prochain. Oyo. Hein ba lo to cha ba élection dimanche prochain. Ata Botier Martin, ata Botier Nanu. En tout cas, balance et simba te il faut ba ça Monseigneur Ambongo. Karina. Pour epesa moi équilibre na bango kuna na opposition. Vous comprendre na balance quoi. Mais eko kokanate na ya fachi quoi. Tu vois hein? Balance tala karate. Bato nyos batikali wana. Comment pamba fachi to comprendre na moi morceau de papier Bristol to tché et sali décadence. Donc pour na bango il faut que tchaba te belé pour équilibre et ça net ko ya mais ko ya te. Donc côté gratuité bien affilé. En tout cas pour yango salut na mokonza mboka vraiment OK, to démarrer kaka mais cette fois-ci exact que rémunération salaire wana ndenge salaki ke muta salaki berere beleza ministre na fonction publique pour eza côté ya bango kuna oni hein bon na évité na tei bango évangile oyo Selon Saint Félix oyo ya toko ke na côté anani ya Bible pe évangile wana na pressa ki bango ba koma ko changer évangile oyo no ki ya Saint Félix hein oyo ya zela te nazo benda ngo na tala ngo na pesa batu ba yebake oyo ya Actes des Apôtres chapitre 23 verset 3 na ibitena tek bango évangile wana ba changer mbala moko batu ya FCC batei bango na ibitena évangile wana na tek bango ba komi cette fois-ci ba zongili na coalition cette fois-ci ba komi bato ba kiti na se ozomona siko ya ba monike baza na intérêt te na nyonso ba sala parce que ba bandi yango et pesi litomba te ba zongili vous comprenez yango to zongi suna makambo na bisa yo ke OK na bilan to ke susu stabilité ya vie ozomona quelque part il faut que tu que to ke to zonga to zaki mindondo na vie na Congo mais batu wana bakenda ezanet moi eloko mo ezana muto ekita na mapeka mutu pe akiti na se ozomona siko ya to teleminano to zalaki akofuka pendant 18 ans peuple congolais to zalaki akofuka bana moi morceau de bois boye na batu moko boye groupe wana ozomona siko mais grâce à Félix Antoine Tshisekedi notre président de la République excellence aiko kitsabiso abani ko kisana nzete wana ka morceau de bois wana ala musibiso nyonso ba congolais na liboko azo termisa moto moko ozo comprendre to telemisiko to kota la batu na miso ozo comprendre to comme libre donc le 24 janvier pour la date de 24 janvier, et que la fête à Mounene pour les cadre de la libération du peuple congolais na Congo. Vous comprenez? Surtout qu'il y a côté de l'église, il y a une SAD, à l'église, à comme une délivrance. Donc, il y a un moment moko, période moko, date moko, ils sont mémorables pour les Congolais que c'est Mukolowana Ndetozoa qui véritable indépendance. Oyo, mondela tiki na ye Congo, ba émigré politique ba visé ba yaka na mboka bato hein soki bino ba congolais bazola la pongi ba kolomboka bazo la boye bato ba kota ka bazwa ko mona bino ozo mo siko ba komi wana ba yali na bango ba koti ba ya ba koti na bango na pouvoir po boza ki diba po bazwa ko mona bino ba yiko lo boye mais soko sali aksa ko ba na elobeli oyo eza bisote ozo mona bikote boye eza bisote o comprendre mais sinon bato na ba ya ba kanga biso neto ba ya wana ba émigré politique wana ba visé wana hein. Ils ont un cadre d'occupation. Si vous avez la pongi, les citoyens congolais, ils vont contribuer. Ils vont pouvoir. Si vous avez la méthode, vous avez pouvoir. Vous comprenez? Vous avez le pouvoir par province. Baponi nana boye destination batie bango pouvoir baluka ba nationaux bo baza encourager par province hein ba notable wana baza politicien batie bango pouvoir po bango ba fala nime ba vanda ba konzabino eza ba biloko moko neti ba recolonisation hein ya ba voisins tout ça ba sala bisoje et ba ressources qui ngona ndenge ni ba banda ki pe ba koti pe na ndenge ya brassage mixage na est omoni ba soda hein mundela za na kana sima wana poko pona sima ya occupation wana vous comprendre et ba sala ngo ba zuwa militaire wana nyos batini ba wana ba intérieur ba chef d'état major ba colonel ba nini partout dans la province à RDC l'administration publique ba importer ba koti bango na gouvernement ba koti bango ba siège biso pendant 18 ans. Vous comprenez? Donc tous ça wana sikoyo même guerre fatia zo beta na est pour panza wana akoti yango mais atali mutute atongi mutute albite ke yo ouye te ake apanzi yango ndenge tout ça bazana débandade so moni mutazaki o soit disant rebelle tes rébellions te bayaki na cadre ya
occupation. Vous comprenez? Pour un objectif. Et voir mes sacabates, ne pas éviter la politique. Et ça, c'est une histoire. Par rapport à la guerre réseau les Canada, Congo, on a évité par rapport à la guerre réseau les Capons, gouvernement, qui dernièrement a dit ça dans l'Assemblée provinciale au Congo pour le Congo. Bon. Naba Congo, le ministre intérieur a dit qu'il décision de réhabiliter le gouverneur. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est juridique. Il fallait pas sanctionner. Mouto bolingi bolongola il faut aller en fonction. Oui. D'abord, tous allons ba to kita na si. To longola ma pata to kita na si. Ça dit que mouto nyonso zo linga ke bolongola ye. So ko na suspension bolongola ye te. D'abord, il faut ba schéma liboso, il faut qu'on réhabiliter mouto wana. So ko en fonction on a poste na ye sima bosali makamna bino e ko simba. Mais so ko na suspension bolongola ndengeni. C'est quand vous avez un gouverneur. Mais si vous avez un ministre intérieur, vous avez raison, vous avez droit pour confondre la morale, la sociologie, le droit. Surtout la morale, tu as un droit, l'éthique, tu as un droit, ni bien qu'il contribue, mais en tout cas, droit et éthique, droit, ma droit, tu mélanges la morale et la sociologie. Le ministre intérieur, ça, il moussala na ye, oyo izaya ye. Je dois payer en tant que droit dans la juridiction, so ba moni ki bazana problème. Ba côté liango, mais au Italie ya ministère intérieur na ba droit na ye ndenga osala ndenga ba travailler gouverneur, c'est pas un problème à ça oya ye. Tu betali solo ya Vital Kamerhe ou directeur à cabinet à Mokonzi. To moni kuna musala loko pamba, to moni kuna batu bazo sala, to moni fils kwa kende, kuna mama musala ezo munana. Moni na idi fils mukoko na to moni kazaki na Vital Kamerhe kuna INC, mais to moni na idi personne dire bon na posa musa to ndie bozaka na chômage na habité bo ça na 2023 ou bien bo ça après il n'a pas ngani mino boza musala ta te mama kokene musika te wande songi to bengi yango bongo na ndenge nini combattant azalaka exigeant te ozomona combattant aza mutu moko pona ko tia pression na mokonza mboka te ke pesa nga musala te biso to ya ki combat na biso sala ki ya UDPS et ça pona ko libérer mboka côté démocratie, zélate, nazo comment côté démocratie, côté état de droit. Pour na batu, nyonso, ba mona ke non, mboka comme ya biso, to ça libre maintenant, to koko sala pe na kimia, to koko lia pe o ya biso ya mboka. Ozomona siko ya, to profiter pe na sous-sol, na biso na ba sol na nyonso ya mboka, économie pe ya mboka. Ozomona siko, to ko za te ke non po mukonza mboka autorité morale na biso akoti bata ide pesa ndeba kota pouvoir te na ide pesa bakabona ezalaka te yo mona muta ide pesa ke ko s'enrichir ake ko voma wasali boite biso mukonza mboka imo autorité morale ayebi ke mais bon on a droit pe ko sala te papa na boite oh wana eza droit mutu ko sala eza pe na kata constitution ozomona siko ya eza droit ya mutu nyonso mais siko yo 70% bo na droit ko to tisiko 70% bazonga jepte bon wana pende promesse ande bato babenga biso nga na benga bango ba PCR à parti bazali na IDPS ba PCR ba PCR oh ba police oyo ya routière oyo bazalaka pe bazanga te yete lekisa yete bazalaka pe ba PCR wana pe kala mingi te bakokende na bango po bazo bebisa oui ba otala mwa bilongi tantôt ba PCR wana nde mabe ozo comprendre mais parti eza nango makasi eza tozela nde chef d'état combattant atalaka bato musuti combattant atalaka bakonzina na ye azelaka moral ya bakonzina aye azelaka kaka bayebisa ye eloko ya alandi tozana misala na biso tozana pouvoir no tozana imperium tokosala kaka mama kotia na susite o ezala o nani ake ko nani motango nani fils ake na yebite bon tala kaka. Mais bon, la coalition, c'est normal, bon, les mêmes partis, ça ne dérange pas. Non, coalition, oui, mais c'est IDPS, bango UNC. So ake kuna na UNC na yebite aza talaka chauve-souris peut-être na yebite mais en tout cas papa ata apesona nteli pas mais aux espoir aux confiance papa na yo ke mukolo mususu akopesa nga c'est que azana ngote mikolo yo ou bien ezali azobomelanga kitoko biso combattant tozaka na patience. Ozomona siko votre brandi biso mot de la fin va retenir ni ya malamu bon yo ya ko retenir ezaki na tikamo opesa nga mo ata mokie ezalaki ke ba o baza ba conseiller chef d'état basala oizaki en tant que conseiller ya chef de l'état ozomona siko ya po bazana ba piège ebelé bato mususu baza ba conseiller ya chef de l'état baza wana ba osala makama malamu mais bato mususu po ba contre chef d'état bazomona ngo ndire ke bango bazo empêcher bango bakotela bango bakuba bakosala bango ba piège bakokanga pe bango mais basala na bango eloko te
bazala angélé. Vous comprenez? Ça boyna comme ça chef d'état, zala vraiment mutu logique casser biloko wana. Deuxièmement, on va tali ba conseiller des développement et environnement. Vraiment on a un conseil na bango ki ba sala ba note explicative, ba pesa mokonza mboka pour que ba programme nyonso ya RDC. Notre programme par exemple lutte contre le sida, programme lutte contre le paludisme, programme national et assainissement, ba programme nyonso ba sala na RDC et kangama nango na vandaka ndenge wana. Ba sala ba note d'explication, ba pesa chef de l'état nani ba programme wana et comment attacher na nani na présidence ya république pour mboka échanger. Biloko ya kotia kaka o gouverneur sala boye gouverneur sala o pepeto esimba kanango te po expérience monani nango batalika basala ba resisate mais ce que président de la république moko nani net pas pena wana eza attaché na présidence de la république pena ko reçu akolonga bosoto nyonso biso tozana santé parce que fatia zoya wana pona peuple congolais le peuple d'abord nyonso donc azobeta ki pergane nyonso na peuple mais si ko peuple moi il faut avoir bonne santé non si on a bonne santé te tozo développement ndengeni on comprendre yango to biki ba programme nyonso eta la santé à chef de ya population ba tiangona attaché na présidence ya président a doté bango atalaka yango pour peuple congolais a mekana ko fula on comprendre to quel sous na bibo eke peuple congolais va retenir que il faut fongola misu il faut atalaka vraiment na bokebi nyonso ke bato tozana bango nde bakonzaki biso bango nde bavandaki biso na eto bato batiaki biso avienu na morceau de bois bien que Félix Tshisekedi atelemisi biso président biso il faut tozala tena ekenge mutu akosa biso te ezala koya ya Martin Fayulu era yaki azali na parlement akitaki biso nzete wana te tozali kaka ya kofukama ozo comprendre sikoyo siko biso tokotala nini mutu atelemela na musa biso te mutu alobelaki abela te eloko te ozo comprendre akisa biso te atelemisi mutu te ye pe azali comprendre makambo ebele tokoloba bango mokolo mosusu ozo comprendre ezala banani ezala nani oyo oyo azopesa coordinateur na bango ya lamuka ya siko nani Muzito azana leçon ta pesa bato yekuta kozana ne mokonzi te zela na bisa yo eloko moko que aza mutu moko grand pédiatre stampière atalaka no boyete ke OK bato wana nyonso basalaka intérêt bazana na lamuka basalaka intérêt ya peuple congolais te bango batalaka ba intérêt na bango moko ba reposition na bango pour ko ba kontinent ba kozonga ki premier ministre ndenge ba kozonga boye mais peuple congolais ba ko sala ata démarche moko te na yango pour mona ngai bobenga ngai faut bolanda chaîne oyo ya biso Erotech oyo so ba moni kuna bokoti bo s'abonner ebele boko yoka ba voir na ngai boko yoka ba idée ya makinya malamu mais en tout cas na côté ya singa faut ko bela na plus 243 81 43 78 78 2 plus 243 81 43 78 78 2 vraiment on a papa Mao Lievin vraiment on se là mais mukela zaki nango yango wana Bozwa. Ok, on est aquí va propos ya papa là. Oh bon moni qui va propos na yo na ba remarque to ba reproche non papa maweza nous contacter à ko répondre lui contacter na ko répondre ba réponse na bino là j'ai dit merci à toute l'équipe technique. Maman papa Jean Pouy, merci à toi, merci à mon ami de tout le temps Jonathan Sangwada qui derrière la caméra pourquoi pas mon réalisateur Andy Lumisa. Merci à toi. Quant à moi Carmen là on se voit c'est un nouveau numéro. Bye bye.